Sibino mbote mingi peboye malamu na numéro ya suka ya Canal Presse pour na poso oyo ndenge Canal Presse ezalaka du lundi jusqu'au samedi 9h15 to ça l'effort to bandaka 9h15 bandeko batali parce que bezo sala biso ba remarque wana mingi. Merci Pembote na ebi que le meilleur championnat du monde de ces bandits bana be au Camp Nou Parc de Prince c'est fumami d'être baka éviter il faut mouiller le maillot mais éviter les conflits de vitesse et précipitation. Mbote nabino besoin nabiso de partout à travers le monde. Merci Nabino pour la fidélité, merci Nabino pour la confiance, merci na équipe technique siko reta na kutanga kombo na yote. Merci na Freddy Takidi, Mike Mwaka, Oupar Bola, merci na Pati Sulu, Serge Quilou sous la coordination Yagin pour tous les grands maestros, Tozobenga Mikolo, Didier Deschamps. Merci Nabino. Merci Mingi, Bozwa, Batelécommande, Botiango Pemeni, parce que les Tolobaka, à cet instant ailleurs, il n'y a absolument rien du tout. Les autres développés, sujet, c'est mon corps. N'engue te préparer en haut, au vu, il y a la tractation politique pour la désignation. Il y a président, il y a CENI, un portrait robot pour la future président de la commission électorale nationale indépendante. Donc, le lot, tout ça, là, moi, porter robot qui va diriger CENI. Il y en a qui succéder à Corneille Manga. Si je veux développer mon collègue Langwana, mettre au sein de la bataille, surtout au bazar de Bisso, vous s'abonner à YouTube, à Canal Kin Télévision, vous s'abonner, ce que vous ratez au courant zaté, vous avez téléphone, on y a YouTube, Canal Kin Télévision, vous avez Bisso en direct, les cas. Vous avez la biso dans le bureau, vous avez de partout, vous vendez wapi, vous avez la biso dans le téléphone. Merci, merci. Na Flat Hotel les héros, na ma tête, c'est quoi bazo la biso kuna bazaï, les bâtis écran géant, na ma tête Flat Hotel les héros, ils ont tellement propre, restaurant propre, piscine à Kitoko. Ma chambre à Kitoko, tapis à Kitoko, il y a couloir à ma chambre, c'est tellement propre, les applaudissements se reposer. Nous sommes de Mingi, beau fréquenter Flat Hotel les héros, Namatete, chez le PDG Edox Dieka. Ils sont tellement propres. Nous sommes de fréquenter Flat Hotel les héros, Namatete, chez le PDG Edox Dieka. Merci. Dans le grand journaliste, l'adjutant non plus, toi, Zotarabis aussi, il y a la Arataka Ligate. Merci, Nayo, sans oublier, Papa le 23. Yemoka yebi azotala biso Pati Malanga allié il y a eu des personnes na union sacrée mbote mingi mwana mboka ndeko Zulu mbote pe na bako débatteur na ngai baso baingelo nzela ya tendoike mbote na bakongo mani baso ba kolanda biso bipai na bipai sans oublier ba diaspora baingelo mboka ngele kuna na tombe pe longonya mokako swa na mwana mboka tamukonje ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Merci. Merci. Focus pour que le même. Bon. De Gozulu, Nazane Sengo. Ya kokuta na susu nayo na etando. Merci. Et longo na bande konangai. Na profiter na écran pour que na pesa mbote et pas ya abier ou ya salinga ngolu li susu maître Billy Kandolo na limité. Et puis nazali ko profiter ko yebisa ba kongomani était Bosenga na bango et Beli et commis déjà après ba obasenga ki kito sala école du savoir bonne formation il y a babilenge to ya ba chercheur nyonso oyo ba réfléchissaka pona socialisation yo moko za koyeba était
jeunesse lelo eboyi makambo nyonso elingi politique mais bakokota ndenge nini il faut bayeba ba concept politique, il faut bayeba ba théorie, ba thèse, il faut bayeba philosophie, il faut bayeba makambo wana nyonso nde tobongiseli bango espace moko malamu po biso nyonso ba chercheur to banda kokutana pe na merci ba contacter biso pona koyeba ndenge nini voilà sala ba réunion na biso. Voilà un grand kabiliste sur ce plateau, Patrick Kamanda. Bota rande à la Kamanda. Fiston Kamanda, pardon. Bota rande à la Tima Kamoka. Voilà, Yohan. Donc, na sepeli mingi ndenge o bengi singa na émission na yo ebike mikole belé na les quantités parce que nous avons qui na mobembo ya. Vous allez mobema. Tokendaki ko salisa bongo ba sinistré. Oyo ba zwa ki ba problème tango éruption volcanique et salamaki. Et ça là qui ngai pasi comme na situation o bande ko na biso wana bazalaki na yango kasi nazali komi tout na kaka badon topé passage ya gouvernement kuna est-ce que bango moko ba se rendre qui compte te que basali eloko te pona bande ko na biso wana okomona parce que tomoni bandako o bande ko wana ba bandai kolala tomoni souffrance bazalaki nango même pona kolia et ça li passe mingi yango na ko senga na gouvernement abosa na ba sinistre wana te ayeba toujours na ko tindela ka bango biloko akolia parce que timo kolelo solution no nezwami penza te na makambo ba sinistre wana. Merci beaucoup. Jimmy Vili Boni ndeko bien dans salino ndeko Zulu na pesi yo matondi mingi pona lokasa na yo pe na zali ko pesa mbote na ba ko débatteur oyo to ko partager émission ensemble na nina lancer message moko ebake ndeko Zulu na ko banda émission te soki na rendre hommage au nom ya ba jeune leader du Grand Ndouté pa ya monseigneur Mosengo Atika Kibiso na uti mobembo na Kikwit TV esika wapi na kendaki ko grand-père na ngai mais oyo esali ngai pasi ezali ete nakomi na nzela mutuka oyo papa na biso conseiller mon conseiller particulier Joachim Dia na pesa ngai Egypte na ye Joachim pan na masi mais kasi nakoma boye nzoto ya grand-père si bakundaki alors eloko esali nga pasi ezali ete courant ezali te na Kikwiti alors likambo ya kokamwa morgue pe ezali te toyebi te soki nini to sala pour que changement ekota na bandundu banzela ezali te barrage ya pakobola oyo biso ba jeune leader tozo ko bundela si esila yango tozo ko senga na premier ministre na programme na yo penser etikala kaka transport ya courant euta na Congo central voisin ya Grand Bandundu ezali province pilote oyo ekoki ko nourrir Kinshasa banda tongo ti pokwa mais on ne comprend pas nini banzela ezali te bastade ezali te merci na stade te pour les items indom ezali te mais ba potise bazowelela kaka kibokonzi merci ndeko Zulu oye ba kosalela kibokonzi merci mais bino mutu beso diriger papa tika comme il est là parce que bino beso diriger merci alors il est là l'homme de toilettage technique Yves Bouya bien mbote de Zulu d'abord on a sengi bolimbi si pour la retard bois bouchon qui ça la pesi bande on a plateau mbote la moni Foucasse la moni Pati na moni fiston Kamanda qui là qui est un ami na Jules na Yomo Pembote pe na équipe technique mobimaya canal kin au réaliser émission qui sont vraiment des héros dans l'ombre. Merci Yves Bouya, l'homme de toilettage technique. Focus abeti tolo alobi ki ya la tisu gini mais moi je suis ambiant Bichilix. Donc nazoli ya ikaka. Nazoli ya ikaka donc Bichilix mode na komina bandalunga na osala wana lelo pour bana bandal ba benga nan ba bindo ko zulu ya nan tovanda to solola nanu na bandal pour na rochali baya na bandana na 2023 wana na bomba kate na rochali lema. Merci. Ouais. Alors, alors, j'ai une vidéo, il y a des tractations, et ce seulement pour nous remplacer Corneille Nanga. Nous avons importé robot. Nous avons la prochaine présidence. Merci Lissousou Ndeko Zulu pour motuna na yo. Oui, bien que soki mboka na biso ezali ko tambola malamu te o tozo benga na lopoto ba contestation souvent ça va contentieux électoraux ezali ko salema baninga oyo bazali ko yima ezali parce que bandeko oyo ba dirigeanta institution wana oyo ezali tozali ko benga ngo indépendante mais comme si ezaka nango indépendante te et komaka ya bayi politique
bangonde bakomi ko télécommander mais biso tozali komona ete mbala oyo topona bango ba confession religieuse oyo bazali kowela kibokonzi yango balingi pacha bato na bango toyoki déjà ndenge bazali ko se préparer mais pas topona mutu oyo akotia kimia parce que loi oyo uti ko votame na ba député na biso na Assemblée nationale to banzi ete en tant que membre ya union sacrée ezali na mabongisi ya malamu oyo ekoki komema kimia mais kasi mutu nde oyo ya kodirige yango projet de loi ezali déjà voté ete mokonzi ya seni akota kasi tika ete tozali déjà na 3 consultations oyo déjà si bayi mboka bayi congolais bakenda déjà pour voter alors to monaki comment abe malumalu Corneille Nanga Ngoyi Mulunda to kanisa ke bazali basali ya nzambe mais injustice oyo wapi bazaki manipuler pa yende ko Kabila yende azwaki bango en otage enfin que ye a konza kibokonzi malamu alors système wana tozali koboya yango mwana mboka na banzi Félix Antoine Tshisekedi Chilombo akolinga ete kimia eza na mboka comme ye azoki kibokonzi na nzela ya élection yebe akotika kibokonzi na ye démocratiquement yango nde bayi kongole bazali kozela. Merci. Alors ndeko Fiston Kamanda église catholique elobi que esengi bapona bakambi oyo d'abord il faut pas ça ba courageux et puis oyo vraiment ba ko publier maponi oyo ko buta na ba urne. En tout cas ndeko Zulu na kubanana no ko répondre na ndeko na ngai wa dit que Seigneur ala ki manipule c'est Kabila parce qu'on a mais non mais ce que le Bible essaie pas de contester pouvoir et Tshisekedi parce que Corneille Nanga yende mutu apokamaki résultat oyo memi ndeko Tshisekedi na bokonzi sikoyo tango yo moto ya union sacrée koloba ete Kabila a manipulaki ba résultat na seni na ndeko Corneille Nanga c'est que yiko ndima ete ndeko Tshisekedi azaki voté te omona donc nako kanisa que ndeko nanga makambo koloba oyeba eloko nyo koloba donc eloko ona ki koloba liboye to sepeli mingi na ndenge ndeko Shole ayebaki kosala ba déclaration wana ya koloba ete bango bato ya confession religieuse balingi ete moto oyo akozala na seni comme président ya seni to pe ba membre ya bureau ya seni bazala bato oyo ndeko Tshisekedi akabanda kobenga bango na appel te ondeko chela ngai moto boye to bimisa résultat na ngai azala moto oyo akobanga ndeko Tshisekedi te azala moto oyo akobanga nzambe akobanga peuple résultat oyo kobimba na maponomi ko salama na 2023 s'occuper et ko salama parce que tozali komona on dirait ndeko Tshisekedi akonga kuranze ba élection te parce que tozali komona que makambo oyo bango ba to ya union sacrée ba ko sala eloko moko te ko laksa ete élection ko salama kasi pona makambo ya bandeko oyo fo bapona tant que ba membre ya bureau ya seni to lingi quand même ba batwana bazala batu moko oyo bazana souci ya peuple okomona toki kuna ke bakoloba bandeko wana ba ya confession religieuse obi ke bakomelase bango basali déclaration balobi ke bakozo ba menace ya ba wewa ya bato ya UDPS ya ba service ya renseignement de Tshisekedi to ba ko voter moto na bango to lingi eloko wana te parce que toyoki que bato ya UDPS bakoluka bacha bato na bango likolo ya seni eloko wana to lingi yango te botika bato ya basali na nzambe baye bakopona moto bango balingi et puis ngai soki il faut la sala porter robo ya moto esengeli ya na seni na koki na ngape kopona ndeko abeshole donc bachela biso moto ya église catholique parce que toyebi que église catholique elle quand même église oyo babanga kanzambe et puis ezali église oyo lelo soki par exemple baponi moto wana kobanga ndeko Tshisekedi te parce que ndeko Tshisekedi azwi parlement en otage ndeko Tshisekedi azwi cour constitutionnelle en otage akoluka lisusu azwa seni en otage eloko wana tolingi yango te tolingi démocratie ezala ya solo kaka ya monoko te bino bato ya UDPS bobundi 32 ans na opposition pour na koyeba kobimisa ndeko Mobutu bolobi ke ono tolingi démocratie bona pouvoir kasi
et là comment que la bino vous allez pas démocrate réalité vous allez pas dictateur beaucoup kangaka bato basaki le côté beaucoup za parlement comme si angolo kola ba député ba comme le kola ba robot soki bo si bango bo sala boye bango ne so ba ki ba salika ka merci fiston payongo wana to lingi yango te merci la biso moto ya malamu kati na ko yebisa na basali na nzambe ba ko la biso moto ya église catholique parce que tu as dit que bato ande ko tsiki bazali wana ya o babande ko sambela bango église moko na bosani kombo ya pasteur wana na yebi kazali wana ko bunda penza ya la présence ni kasaye baketo kondi mateke ya la présence ni merci Focus Kukelemena. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose cet oiseau rare pour diriger la CENI cette fois-ci quelqu'un de courageux on va publier vraiment des résultats et est-ce que tu peux soit parce qu'on a dû contester ou bien on a beaucoup critiqué Abe Malumalu, tu critiques Ngoïmoulunda, tu critiques Corneille Nanga. Est-ce que cette fois-ci en 2023 tu reçois cet oiseau rare qui mettra tout le monde d'accord? Je crois que au moni en principe eloko nyonso mbala nango ya misato bosali ya liboso bosali ya mibale bosali ya misato ya mine nécessairement lokola eloko nyonso na ebandeli ya la na pasi na yango mais soki bokoki kosala yango déjà mbala ya misato quatrième fois nécessairement soki bozali bato na bwanya il faut bokoma na niveau ya perfection atako bokozwa perfection yango totalement te mais au moins bokoki kosala mieux que les trois autres mais soki otali évolution ya processus électoral oko constater que processus ya liboso oyo ezalaki essaye ezalaki mieux que processus il y a 2011 en termes il y a Essaleli en termes il y a proclamation en termes il y a bas résultat tolongwe na 2011 toye na 2018 au lieu to sala mieux que 2011 tosali kutu lisusu mabe koleka 2011 mabe koleka 2006 donc je ne comprends pas. Or, na logique, il a fallu qu'il ait to banda mabe, plus que tozo kosala yango, plus que tozo komisango malamu. Mais awa, tozali na contexte moko contraire. Nazwi ba témoin mibale. Ndeko na ngai oyo alobi ete akomi na union sacrée, bomo inaye mobimba politique asali yango na FCC. Kaka sikoyo nde oza komona ye wana nde akomi na union sacrée. Mais ezali yende mutaza koyebisa yo likambo oyo ndeko ya FCC moninga na ye ya kala azali ko rappeler ye ayebisi yo ke Félix tozali na posate bacha moto moko na seni abanda kobenga ye abanda kopesa ye ba ordre mais effectivement réflexe wana azui yango wapi azui yango po ayebi ke ya une possibilité d'un président de la République abenga moto na seni. Oh, malheureusement, Seni Ewuti koleka président nango ezalaki nanga président de la République ezalaki raïs oya bango. Donc, azali inspiré pour te dire que lokola babenga kananga na téléphone, nous ne voulons pas cette continuité. Babenga lisusu oyo ya mbala oyo epa ya Félix. Donc, yoko kamwate parole na ye ezali factuel ezali fruit ya expérience soki neti ngando ayebisi yo ke problème ezali na mai yoko tcha tembete. Je ne doute pas ce qu'il dit parce que azali témoin privilégié à ba événement tango aza koyebisa yo ke babengaka ba président Seni il en a l'expérience il connaît comment ça se passe. C'est pourquoi Atiki kutu Seni ayebisi yo que même cour constitutionnel bataka yango pe na poche il est inspiré par la pratique bango basala qui déjà parce que eza possible il merci na ceux qui biso to sala tango Shadaga le président de la République. Mais effectivement tu penses que biso to la Shadaga le président de la République entre temps au sali s'il vous plaît au sali lo kamalam yo oyebisi eni ye alobi Félix
azali président mais avant kobosana ke nanga oyo ya bino yende muta proclamati ba résultat mais yake iko fustiger ye yango yo zongisi ye na nzela olobi mais ceux qui ont télémili ba résultat ya nanga c'est que vous allez ko télémila Félix et puis de Kozulu et loko ya kokamwa moto ya liboso après avoir confirmé président de la République tango a prêté serment mon sapinae ya liboso Félix Tshisekedi président en exercice merci ala kisaki yango na ba institution alobi boyoka phrase alobi il y a quelque chose qui s'est passé au sein des institutions nous sommes tous des témoins privilégiés qui s'est passé des choses qui ont choqué où c'est à la CENI où c'est aux institutions à la Cour constitutionnelle. Merci. Il faut les lots, moto oyo tokocha, azala te fabricateur ya ba résultat, mais proclamateur ya ba résultat. Merci, c'est bien dit. Focus pour Kelemena. Alors, Mbeko Pati, il faut éviter de prendre la prochaine CENI en otage. C'est Fiston Kamanda. Micro na yo pembeni. Merci, mwana mboka ndeko Zulu. Na wiki ndeko na ngai ya ngambo ya PPRD ako betaka monoko kolandisa na mabe maso bango moko basala uta 18 ans na bomo na pouvoir mais biso toye na voie ya démocratie et to lingate ke oyo biso to boya kilobi lelo to sala yango je ne pense pas na koyoka makanisi ya bandeko ndenge balobi na moni ke ezali likanisi ya moto na moto kolandisa ma famille politique waye c'est normal mutu na mutu ko réfléchir kaka ndenge maye alingi mais nga na yebi okati ya mboka ya biso Congo démocratique société civile topé mangomba ezalaka nango ya politique te to bakande bosolo naza koloba o ezali vrai parce que bosenga na ngai pati malanga so ba congolais ezali ke to zoande ba animateur ya malamu oyo ulimbisi oyo bakotambusa seni wa biso na ndenge longo bani kolangisa mayenge bene na boyebi bango oyo bayebi par rapport ya mapunami soki tozu ba animateur oyo bakosala oyo ezali volonté ya peuple et kozala biso esengo pamba te totie mupe na à la tête ya seni malumalu to monaki bosambulu oyo binonso to boyebi toye kotia ngoy mulunda oyo azali mokambi ya église topé de réveil to moni bo sambulu obino bo monaki to ekotia mwana mboka corona soit disant azali diacre a publié qui combat Félix Antoine dans la qualité à élection oh ya memela kibiso quand bien même tata mokonzi ekolo abimaki na voie démocratique élection législative provinciale ezalaki bo sambulu et selemaki na ndenge longo banité to kei lisusu plus loin to ye kotia moko azalaki vice président ya CENI o azalaki politique mambi mwana mboka basengi chikutu nanu te o ya biso na kati ya opposition oyebi ye ndeko ya biso ya MLC professeur Njoli na 2011 nango imulunda 2011 tala bosambulu oyo mwana mboka professeur Njoli asalela biso oyo ti lelo etia biso population soni mais ce n'était pas lui le président na misu te bon akoka pote wale ba vérité mais ça qui est présent il présent à Mulunda mais il y a qui visi j'assiste l'administration nyonso a seni est-ce que Beko soit en otage seni oyo ezo nitiam non bosenga ba biso toloba yango uta bitumba oyo nyonso kondo Tshisekedi sala que boye ya IDPS na pouvoir et le monde ba liwa ye nyonso na ba kongomani o bandima iko accompagner na vision à changement ba koyeba na kozala na sai pe na esengo parce que ba komona siko ndenge ba vraie élection et kobanda pour ça mokati mboka na biso quand bien même ezali facilité parce que donc 2023 on aura des élections crédibles toza na bosenga ba élection ezala crédible transparence et démocratique il y a toujours des préalables et des processus et du coup la tozali na ebandelisco ya ngwende ya pouvoir wa biso toza siko koluka komeka komema bino na procédure auto lingeli ba élection salema uta bitumba auto mais on cite le nom de Paul Sampou de Kadima bas approche il y a UDPS
non nga nayebisi yo bien soki olandi ngai mwana mboka ndeko Zulu nayebisi yo ke bandeko ya société civile baconfession religieux baso bazalaka politiki te nalingi naloba bosolo nayewa te mpona koloba bosambuli liboso ya peliki bazalaka na bango ya politiki te bango nyonso bazalaka batendance na bango mais wana etali biso te esengo na biso ezali ndeke batiela biso baanimateur crédible parce que bango nyonso bakogangaka wana baza baexemple te bamumbi baza baexemple baéglise de réveil par exemple parce que badirija ki banganga nzambe wana nyonso bala bango baexemple te mpe badirija seni wana tomona bosambulu basala mais tokosenga kaka bango na kombo ya tata nzambe ya keli kuna se balata susi ya bakongomani kolandisama na pouvoir otuta mokonzi ekolo félix aye na yango lokola azali vrai congolais mpe alingi bakongomani nous espérons que cette fois-ci merci parti malana alors mboto mingi na téléspectatrice moko alanda Canal Presse aolanda biso sikoyo nono bongo leka Sylvie Bongo nono bongo l'homme de ton test technique au déranger nga mkwala na hôtel Sultani fuka Yves Bouya yewana nono bongo mbote Yves Bouya yeyo leka Sylvie Bongo alors Yves Bouya au moment où on est tenté de faire une tractation pour la prochain président Seni la Mouka exige un consensus de la réforme institutionnelle pour une élection crédible et transparente et démocratique. Nous sommes la le train déjà marché. Ndeko Zulu, na moni que so tali maye bandeko na bazo na plateau bazo banga eloko moko. Élection chaotique. Tout se résume sur ça, les élections chaotiques. D'abord toujours depuis 60 jusqu'à nos jours, la crise au Congo et qu'on est et où t'auras toujours la belle élection. So, il faut nous poser la question, qu'est-ce qu'il faut pour éviter ça? Nous sommes déjà très mal partis. Même position de l'Église catholique, moi je ne peux pas saluer la position de l'Église catholique, car l'Église catholique dit non, on doit choisir le moteur dans le courage pour publier. Non. L'Église catholique, dans l'ECC, parmi les grandes églises de masse, ba contesta ka ba réforme et salema o ba ponda o ba lamba na parlement ba contesta ka yango ba réforme wana e kubomba mboka et le sala la biso pesa ma pona minoro ya propriété l'église catholique l'ECC ya beaucoup ndoa église catholique au monde ya mbonga zali yende na ba chole tout même les chole ils ont contesté ba lobi non ba réforme o te kubomba mboka mais je vois encore les mêmes conventions religieuses Koloba on va contester qui va réforme. On lui va mener combat sur les réformes. Pour obtenir la consensuelle. Pour éviter la crise politique à répétition. On te connaîtra depuis 60, 2006, 2011, 2018. Pour discuter sur les fonds, sur les problèmes. La même église catholique, les mêmes SCC. Quelles sont les discussions pour animateur. Alors c'est paradoxal. C'est vouloir une chose son contraire. C'est vouloir une chose et son contraire. Moi, je ne vois pas une église, l'église catholique, dont j'ai toujours respecté. Mais sur la prochaine émission, sur la Zogita, nous avons une déclaration à Bango. Parce que la déclaration commune, presque commune, Bango na SCC. Non, la réforme de Béyango. Mais Bango en même temps, nous avons la discussion pour trouver ce qu'on a, il faut remplacer l'équipe Corné Nanga. C'est paradoxal. Le combat de l'église catholique, net babé yaka déjà ma réforme, ma réformette et femme dans le parlement, il fallait porter combat na bango que sur un consensus pour des élections crédibles. Vous anime. Et ça dit que nous sommes tous pour des réformes. Bandeko ya FCC, condition à câble pour des réformes. Président de l'Union le bas quitte la constitution, oui je veux des réformes. Quand le président Yambara Batoutou pendant les constitutions, les réformes, la Mouka a la cahier des chaînes pour la réforme. Ce n'est pas dit que ma réforme, la Mouka c'est ma réforme où ils allaient, il impide, il a plus les meilleurs des réformes, non. Mais comme la classe politique, tous les mots politiques, baza pour les réformes, mais pas bien habitué encore tant, pas pour un glissement. Qu'est-ce qu'on peut élaguer? Qu'est-ce qu'on peut retenir? FCC, la réforme qui propose quoi? Voilà qu'il y a des choses dans la FCC. Il y a la MIGA, il y a Union Cash. On discute, il y a un consensus. Un consensus, pas pour un glissement, le Liban sera tombé. Mais il y a un parlement. Sur le parlement, tout le monde a parlement est adopté à nous. Dis-moi, Siko,
tu trouves déjà la loi sur reportage sur la senior, il faut poser déjà problème. La classe politique, ça pose des problèmes. Des très sérieux problèmes. L'église catholique est meilleure. Et vous nous dites évidemment, tu désignes ma membre. Sur ma membre, tu désigner. Sans pour autant qu'on dise ça, les vrais problèmes. On veut quel processus? On veut quelles élections? Ce que Bissou monte au limite sous tout ça, on va la vérité des îles. Bissou monte au limite sous ma carte sous il y a un période. Bissou monte au limite tout le monde, les prochains présidents à Séni a proclamé va résider à Séni la Katiacha. C'est ça que tu dis sous. Donc ça il faut te éviter. Merci. On a cherché dans la vie de Bonapawa par le dit ok, bah il dit bah élection moi il y a propre il y a Clément Lukuta. C'est du mensonge. C'est que le pouvoir a fait la Cour constitutionnelle. C'est que le pouvoir va mener politique, mais la caporalisation. On veut caporaliser les décisions du pays. Ils veulent caporaliser ça. C'est que des l'église catholique va menace, ça vient du pouvoir. Tu as parlé de Bénin ici. Bénin Kadimana, Ponsa. Ponsa pour l'État Bruxelles, avant la Bruxelles. Ponsa pour l'État Bruxelles, là, ça nina. Parce qu'il a reçu promesse qu'il va présenter la CENI. Il y a un monde d'attention comme ça là. Donc le pouvoir veut contrôler. Il n'y a pas des élections crédibles. Le pouvoir veut contrôler la CENI. Le même pouvoir a déjà caporalisé la Cour constitutionnelle. Alors, tu nous dis maintenant au prochain épisode, on va donner l'exemple des bonnes élections. Tu repères ça exemple. On peut exemple. Ceux qui ne repèrent ça exemple des bonnes élections, il va y avoir une réforme institutionnelle. Réforme institutionnelle va passer par WAPI. D'abord par la Cour constitutionnelle. Réforme institutionnelle va passer par WAPI. Par la CENI, réforme nationale va passer par la loi électorale. La loi électorale de revenus au moins tous les politiciens, ils vont retenir souffle na bango. Ceux qui vont avoir la loi électorale, ils vont élaborer le Parlement. Jour où la loi électorale va porter 10 nouveautés. Tu vois ce qui va se passer. Merci. L'UDPS est dans les schémas pour éviter l'inacceptable politicien et dans l'obligation. Le président de la République doit être au-dessus de la merci. À tous les acteurs politiques autour d'une table. Merci. En 2023, tous les élections. Merci. La vérité des techniques. Alors, Pati Malanga, ça va après recadrage. Vous voulez caporaliser tout. Mais avant le bas, on va téléspectateur que le bénéfice est brûlé. Le bindoni quand il y a proposition à loi à père na mère. Tout le monde peut proposer à loi moi côté comme dot. Proposer qui t'a donné ça et qui t'a 500. Le bénéfice na mère on aura de donner mbao souki ça. Voilà, je crois qu'elle a lancé une invitation. On aura de donner mbao ba singio na parc de Prince na Barnabéu. Il y a un qui expliquer biso proposition à loi wana po ba te belé ba même ko na ndako. Babinga na boko limona na nai mafutele ba classe on peut s'abattre na 200 na 500 de reçu du gouvernement honorable Daniel Mbao honorable Daniel Mbao je crois qu'on va inviter et emballassement dans le meilleur championnat du monde on va les faire en direct faut les faire en direct parce qu'il y aura beaucoup de questions des téléspectateurs dans ce tournisana alors Pati Maman na malo bombo kai merci beaucoup Nalandi de Konangai toilettage asali wa toilettage na mambibile. Mais Nawe Bisaï qui. Parce que c'est là il est se prépare un coup. Non. Tous en Atawanate, pe eza bosenga na bisote. Kaka na nzela ya Nanga. Il est sous pouvoir. Nanga oyo azalaki fouiller ndeko Kabila. Il est sous pouvoir. Donc tokotikala na kozwaka seni moko parfaite mbala moko bongote. Parce que même les États-Unis d'Amérique, bon mona que les Kenyana, na mambi hotel ma pona misala maki. Concernant Joe Biden, na mwana mboka Trump, mon équipe de surtout. Donc cela veut dire que vous s'enveloppez et c'est même dans les pays où ils allient démocratiquement. Dans les pays où ils doivent respecter la loi, le texte, tout concernant le règlement. Mais pour la biso, tu as dit que non. Quand bien même il y a des réalités, où on rend des biso un peu difficile la disposition sous. Donc il y a des maïmas soni to ça la pour éviter des erreurs à passer. Ceux qui viennent pour la réforme, ceux qui sont au niveau de la CENI. Mais il fallait qu'il y ait un parlement. Donc on va dire que il y a une réforme na niveau ya nini aussi longtemps que bino bozana ba représenter na niveau ya parlement bande ko la muka bande ko FCCL PPRD El Kabila bazana ba représenter la bango y compris biso baso bango nde basala yike ba ke na procédure ya koyeba na kondima ba disposition surtout o esali de loke bande ko confession religieuse ba ke na voluka moya koyeba na kopona oyo akokamba CENI donc ya ba procédure o ba na biso wana ezana molongo te parce que to komi déjà na moment oyo
bandeko na biso ya confession religieux balingi baponela biso oyo ya kokamba seni azala na volonté pe na souci ya kosala oyo ezali volonté ya peuple congolais bandeko na biso bamupe bakolinga te bamema biso lokola balingi babimande bamodele na siko babaki toluka mokambi ya seni oyo akozala bravoure ko botiela biso bakambi ya seni awa bazalaki bravoure te kaka lelo na régime ya tomo konjeko mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ndeko lingo kuma ba exemple wana ezali hypocrisie botika kozala bascribe bafarisien na basadisien atambo na molongo parce que toyebi ke seigneur mbalo yo peuple congolais kozala merci Focus, est-ce qu'il y a moyen il y a éviter d'erreur à passer na prochain candidat na prochain président Seni il y a moyen éviter d'erreur à passer il y a moyen non bengeni je suis en train de croire à l'église catholique que réellement soki nanzela na bango au travers moto na bango oyo ba désignaka malo mais Gilles toyebaka kozala ba oyo baza koloba sembo tango église catholique et monaka malo koluka kotambola à l'encontre na ba valeur ya église catholique bato ya liboso batelemelaka malumalu ezali bango boko église catholique ça me rassure soki malumalu azalaki na bosembo ya catholique je crois que tolingaki tozwa ba résultat ya malamu je crois qu'ils veulent bien corriger cette erreur avoir quelqu'un imprimer des valeurs catholiques pour que azala na makoki ya ko promettre biso vérité des urnes. Naza komona que volonté wana au sein de l'église catholique, ça existe. L'église catholique ne peut pas vouloir une chose son contraire. Regarde, Ndekolanga alobi awa pati que nanzela ya nanga Félix a le pouvoir. Mais yemoko alobi na yo était ba élection oyo biso tozolinga tosala ezali ya malamu tokolakisa bango ndenge nini ba organisaka élection ya malamu. C'est pour dire quoi que l'élection oyo elekaki oyo ya nanga oyo bimisa Félix président ezali ba élection oyo ya bengi ya mabe. Comment akende kosala raccordement moko ya ko exempter élection ya président de la République pour akende komona ke l'élection ya mabe ezalaki kaka ya ba député na ba député provinciaux et pourtant nyonso esalamaki se mokolo moko bulletin B moko et puis biso ba kongomani ba discours mususu boyaka nango na télévision te parce que mutu azali ignorant na Congo na makambo ya ba élection na ba résultat nango azali te. Vous pouvez faire tout maquillage que vous voulez. Le premier qui fustige les résultats, ce qui s'est passé ici a choqué tout le monde. C'est lui-même le président Oyo Zolinga o exalté. Tango Lobaki Yango, je crois qu'il est conscient et il avait promis lui-même qu'il faut tout ça la réforme. Pourquoi c'est une réforme? C'est parce qu'il est conscient que Oyo et les kaki, Mayo Masalemaki, et l'homobanité. Mais ils ont dit le quoi balobake moto oyo asala que là c'est Gilles. Oui, oui. Parce que liboso na ye que là c'est ezala quitté. Mais nous croyons que parce que lui il est le fruit de mauvaises élections, mais il peut organiser de bonnes élections. Mais malheureusement, des marches ils ont inspiré sous confiance T. Ce qui la confession religieuse, la communication pour dire que nous sommes menacés. Est-ce que Barrosa l'a menacé par Bata FCC? Est-ce que Barrosa l'a menacé par la société civile avec confession religieuse? Merci. Si ce n'est que c'est du pouvoir. Donc, le discours wana Yamayel et Yamabe, Bokoko Sabotote, nous savons ce qui se passe. Merci. Vous voulez faire la continuité. Merci. Et ça ne passera pas. Merci. Focus. Alors, Fissoka Manda, 2006 contestation, 2011 contestation, 2018 contestation. Est-ce qu'on peut éviter contestation en 2023? Bon, est-ce qu'il y a moyen d'éviter? Il y a moyen il y a moyen d'éviter la contestation en 2023. Mais, Nangena soutenu d'abord et l'oko Ndekonangai Yves Bouyaote Koloba Awa,
parce que biso nyonso to constater que UDPS a préparé tricherie bako luka ndenge nini bako vandisa susu ndeko Tshisekedi na pouvoir, bien que peuple lelo asi alembi ndeko Tshisekedi parce que makambo oyo akosala na gestion na ya mboka peuple akosepela nango te nzala yani makasi et loko ni na zona kisayo que UDPS ezali ezo préparer tricherie na même ndeko ngai na ko rappeler yo oyebi ke bandeko ya UDPS bakotisaki trouble na kati ya bandeko na kati ya nini oyo babengi église de réveil okomona bakotisaki pe susu trouble na kati ya bandeko na biso baislam bamusulman parce que ndeko oyo bango baponi lokola président ya nini wana ya bagroupe de réveil wana ya baéglise de réveil oyebi ke ndeko wana azali un peu proche ya mokonzi ya mboka tomonaki ndeko Soni Kafuta oyo azalaki oyo bango bandeko bapasteur bavotaki bango batu ya pouvoir basali nyonso balongola ndeko Soni Kafuta balobi ke ono ndeko Soni Kafuta azali bongo proche ya Kabila okomona donc babandaki déjà ko préparer tricherie na bango depuis kala parce que bango ndenge zali wana bakobunda ndenge nyonso baye bakozwa présidence ya CENI bien moko te komona kala mingi te awa bandeko na biso ba musulman oyebi trouble oyo limaki na stade de martyr ezali mpona nini parce que ezalaki na ndeko moko oyo bango babandaki koestime bato ya pouvoir bazoestime ke ndeko wana azalaki wana azali proche ya Kabila nde esengaki ke na bazwa moto na bango basoutenir ye ayeba kokoma mokonzi na kati ya nini oyo ya confession religieuse wana okomona ezali pasi mingi komona ndenge nini bato ya pouvoir ya lelo bakokabola tina baconfession religieuse ezali soni mingi donc ata soki lelo bandeko ya UDPS basali tu babimisi mutu na bango na présence ya CENI bayeba ke ata bosali magie ndenge nini ata bozwi cour constitutionnel ekomi na poche na bino ata bozwi CENI ndeko Tshisekedi soki a postulé na 2023 akoleka te mpona nini parce que tozali komona bilan na ndenge aliko kende tangu na Kasai place esika bavotaki mokonzi ya mboka mingi kuva yali te nzela yali te mai yali te bato bakomi kokanga bampuku mpo bambwa nyonso bazalaki kuna basili deja na Kasai bakangi bampuku bakoleka mpuku boye fufu munene boye mpuku supu kutu yali te bandeko na ngai bolobaki kena bokosala ke miba esala nini ezonga baaktivité ya miba mpo bandeko bawewa oyo nyonso bautaki mbushimai baye awa oyo batondi ebele bazonga ta kuna na Kasai me bakimi kuna mpona nini mpona pasi eleki sikoyo soki elobi tozona na ndenge ya este okomona ke kokangama ya ndeko Vital Kamerhe esali ke ndeko Tshisekedi aperdre contrôle ya este akobunda ndenge nini akosala ke ndeko Bahati azwa moi leadership côté wana kasi soko simba te ngala uti kuna na Goma tant que journaliste na sala pe ba enquête ngala kendaki tina ba côté ya Masisi kuna to moni ke ndeko Tshisekedi bato mosusu kutu bako yeba te que non internet était salama donc ezanga mosala makasi ndeko Tshisekedi a asala pour ayeba na koleka na mako ba ko so deuxième mandat mais tangu bandeko ya UDPS bazali ko se distraire na koluka ndenge nini bokozwa moto moko ya bino botsai na mutu ya CENI mais boyeba ke ata soki lelo bozwi présidence ya CENI soki peuple akomona makambo na bino ali malamu te soki peuple akolia malamu te soki bokofuta bato te boyeba ke kozala pasi bavote ndeko Tshisekedi merci ndeko na ngai merci fils donc emengi koloba kaka ke oui ata basali nyonso bayeba ke soki bazali ko répondre na ba besoin ya peuple te et que ça la passe mingi pour la bango parce que tu as déjà qui va préparer tricherie. Merci. Alors le régime rétorqué, vous avez dit une sacrée prépare la tricherie. Fatia Rosala réalité en 2023 parce que le bilan, c'est non fils pas mandat largement négatif. Attention, vous tiens mutual, mutual à Seni, beaucoup les quatre. Quelle tâche technique de Koji? Merci de Kozulu, Kolanda, et l'engé mobile ya PPRD. Comme on est fiston. Comme on est fiston, ndeko fiston, on a été au sali plus de 20 ans au pouvoir. Peuple congolais, pas facilité. Beaucoup qui peut transformer Wanezali Malouba Joseph Kabila, l'homme congolais. Ou ya ko distraire, bayi Congomano bazeko landa biso na tongwa lelo na Malouba Soukali wanate, yeba ete ndeko Félix. Azobundela mboka ndeko Zulu na kobanda na zongi nanu na bandundu na non c'est la question tout le monde a question tout le monde a famille
Nazali maseni. Nazali wana. Ah, zala wana. Koki mate. Nanga loba boye. Voilà. Pas la biso ba loba boye. Ouais. Eyi mosi te ba nwenena. Eyi mwana nge obela. Nge oyen akwe. C'est-à-dire na lobi boye. Ya munokoni pardon. Wana zali na kiungani nazali na te na pilu na bandundu. Zamba ya monde ko Gilles o elesaka mabota soit mboka soit famille bazali ko bundisa na banguna. Koto yo mwana na yo azali kobela. Yo okoki mambangu wapi? Mwana azali bien privé mabele o mkita ya mboka ezali bien communautaire. Yango ndeko Félix tango azuki bokonzi azali ko luka kimia ezala même na institution oyo bino kozolo bake la cour constitutionnelle ils ont récupéré azali ko tia kimia oyo tozali ko benga aliment kasi na koloba ete aucun pays au monde aucun système électoral au monde ezali parfait maintenant ba ete oyo bango basalaki le passé et pas na biso et pas ya union sacrée et kozala te mbongwana Félix aye na mbongwana yango tolobi ete il faut d'abord que banana évaluation Sur le Félix aye na mbongwana au moment où bino mutu bokangi cour constitutionnel quel genre de mbongwana prévenir oyo biso tokangi cour soki mais Dieu donné azana obédience nini c'est connu de tout le monde ndeko Zulu tokende nanu na évaluation aucune question on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais ce qui vous avez changer, c'est Nimbala Nambala, c'est-à-dire il y a un ça ne va pas. Mon Konzamboka a l'homme qui va élection na yé le lenge population et ça qui est pouvoir. Mais si quand Corneille Nanga Salaki Mbeba ezali ngana zaki candidat na lombe boulou pona ko mana na tenge wana résultat c'est dimaki namba résultat c'est là nous devons critiquer la non relation nous devons critiquer Corneille Nanga kaka pour na élection législative na provinciale mais présidentielle de bagelo côté hein présidentielle ndeko Félix alongaki ça n'a problème mais ça a raté bon si quoi mon numéro nous avons télévision critiquer provinciale na législative mais kalamingi te ya banaki côté les kalamingi te akaka ndeka komi na inyo sa kende komi ke Félix alongaki mais kalamingi te awutaki koboya yango kaka na baika ke ba résultat wana ezalaki vérité voilà parce que vous avez appris ça débattre. Donc vous avez une évaluation. Vous avez évalué que Corneille Nanga Ndeko Félix a longi ba élection a sali poto na élection provinciale et législative. Alors et donc on le biso mais présidentielle c'était bon. Présidentielle to longaki. Yo mo qui comment est-ce que bazalaki to votaki massivement président oyo azali continuer nini oyo bana mboka tozali koboya photo kende na ba mesure de précaution c'est-à-dire to kotisa bosolo na système électoral na biso yango ozomona ke machine volée oyo ndeko Kabila impozaki nanga asomba yango mbongo wana olie ke bana mboka basalela yango a imposé ba machine à voler yango tokosalela yango te mwana mboka Félix azali démocrate alingi kimia na mboka na ye azali kutu atako kipe makambo seniti parce que ezali azali yango na musika tolingi ba élection esalema na ndenge ya malamu 2023 biso toza déjà kobongama union sacrée eza prêt pour na élection bandeko ya Kabila pe babongamaka tokokutana na terrain. Merci. Pour les tâches techniques, quand cela ne tient, le train est en marche. Bientôt, Togoyeba, prochain président, je crois la semaine prochaine, importer robot. Ndeko Zulu, je pense que non, c'est pas tous les tâches techniques. Tout cas, c'est un plateau qui est en baliverne. Pourtant, l'élection dépend de la vie à Congolais. Les élections, ils ont vie à battre. Nami qu'il y a Mboka, qu'il y a Poto. Ceux qui m'ont voté, ils peuvent voter sur base du programme à Moutou.
Avec vie n'a pas de la mutuana. N'a pas l'ingate mutuana à la télé, ceux qui Salino, anecdote, moi, à la 100% des pères et des mères, à ça la blague na plateau sur des sujets sensibles concernant la République. Opposer Moutunawa, si les pouvoirs avaient capitaliser les institutions de la République. Alors, ce qui s'est dit, nous avons parti, Azoluka Kimia. Azoluka Kimia, Kimia ni des personnes pour l'élection. Babeso Kimia Oyo. Yo moni déjà à Wawa. Mais tu m'as ramassé les bani mabe. Moutou. Opposer question à des données Kalouba. Yo moni tant Bachara dit de comme la Cour constitutionnelle. Président de la commission PAJ Mbata. À s'opposer à la commission de données Kaloubarani. C'est un avocat. À cause de jamais président de la Cour constitutionnelle. Pour la présidence, il faut être juge de carrière. Mais pouvoir à qui s'est dit, et vu un avocat, bah quand tu es président de la Cour constitutionnelle, c'est grave ça, gravissime. Gravissime. Pourquoi? Parce que il a joué un rôle dans le procès Kamere. Gravissime. Voilà pour préparer Kimia. À le poser question pour préparer Kimia. Nous, toi, ça n'a jamais juge. Deuxième fait, il fallait que ça tirage au sort. Tirage au sort, que non, chaque composante institution qui n'a pas de juge na yango. Tirage au sort, ça les matin. Tirage au sort, ça les matin. Il faut que je crois là-bas, là. Et ça les matin. Mais Batu Kalouba, Batu la Cour constitutionnelle, président de la Cour constitutionnelle. Et toi, il dit, allégeance et la pouvoir. Ouaneza Kimia. Nous avons tous à clair, à toi, Congolais, tout le monde a avancé. Ouaneza Kimia. Ouaneza Kimia, une élection crédible. Il y a un séca. Maintenant, on séca. Il y a un séca. Il y a un séca. Ouaneza Kimia. Tout ça, on va vivre à Congolais. Tout ça, on va blague. Si vous avez un débat, vous avez un coup, vous avez un bino, vous avez un bino, vous avez une opinion. Vous avez des choses sensibles à Mboka. Aussi sensibles à Mboka. Tout le monde il y a 2018 awa yemoko awa tala discours na bango donc discours là-bas il y a un robot communicant donc bah toi il va réfléchir si aucun na plateau yo le bagaka tikaka na i kokoma même pas na té tikaka na i obe na i de koloba analyse allo bien yo vous analyse la même personne n'analyse même pas il y a le bien petit ça a été pour ce qui m'a loba attends analyse quoi analyser pété azana ta d'antenne analyse c'est là ça là vraiment tokei mazota la chrono tokei fuboya oui bango bazeli bawa azoko le bawa maponomi kaka président salemi bien président salemi bien nous connaît là ngazo pour ba résultat ba depuis dans le bureau de vote té mais bino on a té kaka ya chisi salema bien et les nationaux on a pour salema bien. Mais c'est quel exemple de l'Europe, c'est la sur la génération future. Ça sera quel exemple? Et tout ça, c'est parce que nous avons compte. Nous avons un tapis rouge. Moi, je pense qu'il y a encore temps pour cette République. Tout toi, nous sommes pour des réformes. Tout la Mouka, je partage de conviction. Bandima, tu sais qu'il est quand même présent des faits. Il a la légalité, il a la légitimité. Bandima, pour Nabango, que tu sais qu'il est président de la République, il fallait renforcer Mboka par des institutions. Mais réforme, ça va prendre la Mouka. Au vu, ma maison que les maîtrises. La semaine prochaine, on y retient cette date. C'est que je te dis. Nous sommes partis pour un mauvais processus électoral. Biaisé d'ailleurs déjà. Mais sinon, ma cour constitutionnelle commence à déjà été capitalisé avec Dieudonné Kalouba. Mais expliquons ma Rambouya Seniawa. Je te dis, les jours de 2023. Pour rejoindre le même cycle infernal, est-ce que tu veux préparer une élection ou tu veux préparer une contestation? C'est ça les vrais problèmes. Oh, États-Unis, contestation, papa. Ces pays-là, c'est des pays suffisamment avancés démocratiquement. Suffisamment avancés démocratiquement. Tala Makamota, toi, peut même être élu. Même dans l'institution, non. Ça, on ne peut pas accepter ça. C'est ce genre de démocratie. C'est ce qu'on veut imprimer. L'UDP s'est bâti 37 ans pour la démocratie. Maintenant, l'UDP s'est même battu pendant 37 ans. Pour les politiser, c'est le combat que moi, nous avons besoin de mener avec les présidents de la République dans les rues de Kinshasa. Avec Papa Tshisekedi, Augustin Kamouya, Jacques Chabani.
tout ce qu'on ce combat, Au fur et à mesure qu'il y aura contestation. C'est parce que déjà il y a un problème. La composition à Seigneur, elle est hautement politisée. Or, que toujours nous contre tout dépolitiser Seigneur. Alors, il n'y a pas de réforme. La Cour constitutionnelle vient de nous calmer qui est la journée pour ça Kamene. Bah, déclare l'élection na yawa. T'as la suite de la base la scène est complètement politisée. Sur le monde de Brésil, regardons-nous en face. Comme disent les Anglais, face to face. Tolingi élection, tout Tolingi élection T. Merci. Tout Tolingi élection libre. Alors je pense que le processus est biaisé. Sur ce point, je recommande, j'interpelle le président de la République. Azala au-dessus de la mêlée. Il y a une force, c'est laquelle. Merci. Azamouano a outa na parti à Bitumba. Azamouano a eu un processus démocratique. Azala au-dessus de la mêlée a saboté le combat et l'UDPS parce que l'UDPS s'est battu pour un État réellement des droits. Merci. C'est pas un État. Merci. Le processus majeur. Merci. Allez, tout contact, c'est ça la Liga. Gilles Muvidi. Recadre Yves Bouya. Pour Naïe, nous sommes partis pour un mauvais cycle électoral. Yolo Béni. Ndeko Zulu, ça n'engage que lui. Oyo ye azo kanisa yango te bayi congolais bazali ko kanisa. Akanisa te que ceux qui pezalaki la muka ezalaki au pouvoir, mais le langage na yepelingaki kozala mususu. Alors ngana moni ndeko Yves ko confondre te gestion ya mboka na gestion ya la muka. Ils allient des choses différentes. Charge Oyo de Félix Azali na yango. Ils allient dès que Okanisa la yelo lengi yozo kanisa. Azali kocha ordre na d'institution. Aux alliés témoins nini FCC a récupéré qui Assemblée nationale, Assemblée provinciale, partout et ça batuna mon gouverneur Oyo bazangi vision. Basé na leadership te ya moto zo mona ba contestation ba cas ya détournement ils éco seulement na ba province na ba gestion. Donc c'est là il n'y aura pas contestation en 2023. Contestation na wuti ko loba yango awa ndeko sulu le système électoral na lobité que na 100% te ezali aucun pays au monde oyo ba élection ezali parfait non na lobité moi mbilinga miki ekoki ko sanga te mais en 70% qui n'y a Gozala, Tolingi, Bazali Kosenga, Banani Bakota Kuna, la Mouka et s'est préparé, au lieu de la Kakocha, Makele, Naba plateau de télévision, Bazali Koben, la politique de la chaise vide ne paye pas. Merci. Maman, fils, comme maman, au lieu de FCC, dans la TV, vous se préparez beaucoup de travailler. Là, aucun moment comme Négonanga, parce que Nengezali Wana, on va pas la question de à côté de la carte d'institution Oyo. Oh bazali ko violer ba loi ezali régime Tshisekedi bota la magambasali na nani na loi la bakuna gouverneur Mouyej mutasa ko bela akena Afrique du Sud qui ko se faire soigner azongi awa bozibo kange na Kinshasa mama moto ayaki vice naye adjoint naye wana mama Fifi yenda komi gouverneur ya province au moment où gouverneur titulaire azali ti mokolo ya lelo batikala jamais kolongola na ba députés provinciaux okomona omoni désordre ba côté pe sukunda na Tanganyika donc bandeko oyo balingi bato bakosala mosala te balingi désordre et demeurer na ba institution na biso po bango bayebaka koyiba koliaka parce que ndenge yali wana to boyite bakokangaka bato mususu bayibaki kala mais bokangela biso miyibi ya lelo bandako nyonso bato ya UDPS lelo bakotonga mbongo wana bakozwa wapi bayebisa biso mosolo wana bakozwa wapi parce que ndenge ezali wana ba dépassement budgétaire esalamaka la présidence tant ba dépassement budgétaire donc ngi ba ke budget ezalaki prévu et donc au-delà ya budget wana et pour l'accès kimoyibi ali makasi na régime ya ndeko Tshisekedi kasi kwa bakokangela biso miyibi wana bokokanga miyibi wana ke bokomi bokovanda botali ona bukanga lonjo matata mpono yaka na noir bozo bengisa moto de vendre ni ba juge mais bozo na ba preuve te okomona donc bazali na régime moko tellement que acharnement les kiningi okomona que désordre côté makasi tala désordre côté na kata parlement ti mokolo ya lelo ba groupe parlementaire ko yeba na penzati okomona bosali union sacrée na bino to boité et comme il parti la gina na FCC moi quelques députés ba kina union sacrée parti wana bande comme sous batikali na kata donc désordre na oyo ezali ko sala na régime ya ndeko Tshisekedi na metika ko sala mati sikoyo
yebisa ngai soki to continuer kaka na désordre oyo ti ata ba processus électoral yango komona ke élection ngi kozala kaka be mbilinga parce que tant déjà ko komona même ata na ndenge ya kopona bato oyo ba animateur ya CENI ya bureau ya CENI okomona ke bakoluka kaka batia moto na bango nde aleka wana ndeko uti ko expliquer ala makambo na cour constitutionnelle donc ezali mawa mingi komona ndenge nini mboko ekokambama FCC eza na bureau CENI te. En tout cas, ceux qui CENI FCC a présenté candidat, ils sont que notre poste est rapporteur parce qu'ils sont allés dans l'opposition. Donc, mon tour est la rapporteur, il y a CENI wana, et ils allaient mon FCC. Mais ceux qui est que bango parce que bango ba comment qui koboya que oh non, moi to pesa bino poste wana réalité. Okomona parce que bango ba lingi be désordre là ba ko kanisa que rapporteur wana ceux qui de coach Tshisekedi aleki non. Ce que zali que non et que poste wana ezonga na FCC bo pesa yango na FCC botika makambo na bino wana ya motema mabe ya motema likungo ko sala parce que asanemele ki makati na merci Fisson. Alors Pati Kamana, est-ce que l'union sacrée vous commenter à Pati baninga ba vous commenter etali wana alors est-ce que l'union sacrée prépare la tricherie to l'union sacrée zo ninga sala ka forcer. Merci beaucoup. Mboka. Nayoki ndeko Yves Bouya le bébélé. Il y a FCC ngamba PPRD bébélé. Nakoyebisa Yves Bouya mutala ko insister sur la réforme. Oui. Mais il faut que non. Ba disposition ezali rien à réforme et ça les mara toujours na niveau ya parlement. Oyo bango bazana ba représentant na bango kuna. Mais comment fait-il que vous avez des députés na bino kuna boko zo ndingisa te akopesa makanisi wana e bana ko salema bozana souci ese malibanda aussi la muka ezali to en place da ko exister donc la muka zo réforme sous forme de négociation mais avant lingande tout que na dialogue iloko ya zuluka yango il faut s'attendre na toilettage avant lingande tout que na dialogue mais il faut dire qu'il y a un pouvoir qui existe au kamba na mboka Félix Antoine Tshisekedi tout ça na tente ya kozongisa biso na makambo ya li passé au moment où ma camion c'est salemi déjà il y a eu des dispositions oyo bango ba député na bango na niveau parlement bazwa qui par rapport à makambo etali CENI pe ezala ki adopté au moment les autres comme na processus oyo banganga nzambe balingi ba poni la biso mokambi ya CENI koluka kozongisa biso na makambo edeso na molongo te po na toke na yango lisusu wapi aussi longtemps makambo toki pour avancer mais comment na ndeko na ngai ya FCC ya ngamba PPRD kolobaka ayo ka personne ko ndeko na ngai oyina itando ike ko bandaka kolobaka boye même ndeko Yves Bouya kotanga kombo ya président ya cour constitutionnelle Dieudonné Kaluba asali okonini aussi longtemps to débattre sur makambo wana la procédure a été bel et bien respectée il y a aucune disposition qui viole wana te to kenana ba préalable to kenana ba principe o sala que le Dieudonné Kaluba aye bala ko komisika ki wana alongwa te ke mbala mo par magie bon batie wana ko tia est-ce que ba nomaye oh yo ko kende ko loba non régulière et là oui laisse tomber ça ni problème yango jusqu'à ce que le monde mboka Dieudonné Kaluba komisika ko wana ko lukate ko mabiso na ba cacophonie na ba utopie aussi longtemps que makambo yo ça ni côté na molongo ça ni côté ni no botika la ko gérer mboka te mais yebi ndenge gestion mboka ezalaka te bo fanda botika kosala politique bozokenda nango eza na molongo te wana parce que nayebi ke lamuka elle faulu eza na leso moko te akoza Kongo mani na mboka parce que eza lokola kwanga ya fioti matiti mingi bayeba yesala yango munene Jean-Pierre Bemba na mwana mboka Moïse Katumbi et si ba comprendre ba yana voix ya vérité pe anzela o bino boza kosalaka ezali nde la haine bolingi nde Congo te mais biso tozuli ya dirigeant alingi Congo ndeko nanga FCC boza na eloko ya koloba te boza na leso ya kopesa ba Congo mani te kolandisa ma gestion na bino à 21 ans botiembo ka ona potopoto na libulu miyibi na bozala ka kimiyibi ba institution nyonso to mokonzi ko la lobia ona point de puissance na guma mais balba pe yiba ndambu tika ndambu bino boyibi nyonso bolinga ki tata mokonzi ko asala nini abeta bato magique et bino bino avec ça na pesa leta et na wat na veto na bino nde ba réserve na ba nde ko na ba soni te bino nde yiba ba na gestion comment yiba soni nde na yoki o biso de
soni ya ina la mona tamu ke la koma ko sala ya lité makambo ya soni muto wa boyini mbongo kambi oza na molongo te makambo ya soni pona ino na 18 21 nini on travaille na mokutu boyibi boyeba na pouvoir là bongo kwa sala niveau ya baki ki moyai de réserve et des peuple ko so atikele bino oza na droit ya koloba soki okoleka na télévision mpo kolobaka na okokaka nde soni ndeko na ngai zulu bato lolenge oyo tika bango bafana na ndako bazwa leso parce que toye na il est obligé il est congolais bien sûr mais bafanda merci alors na pratique est-ce que le prochain président Séné a un courage il y a proclamer les résultats venant des urnes? Tout dépend, il y a environnement où il y a kokuta. Parce que nalingi nazonga mwa muke na likambo oyo rapidement ndeko baza koloba que élection ya président kakande le kaki malamu. Or soki olandi loi na biso yango nde muteko lakisa biso soki elekaki malamu tote. Bobeko na biso elobi boye. Pour la publication ya ba résultat, il faut affichage bureau par bureau. Proclamation ya ba résultat pour na koyeba nani alonga ki yango ndenge baza koloba ke azwa ki ba voix ebele, ba voix elekaka na nzela ba bureau. Bo afficher yango parce que ezali publicité mobimba baza kosala ya molongi. Mais étape wana emonana te. Ba afficher nulle part. Et puis va publier ba résultat na clé ya ISB oyo ezali interdit na loi na biso n'est pas loi biso bato na bwanya to lobby ete attaque tozali na président lelo parce que nous étions dans une configuration de l'anarchie. Tous les coups sont permis pour na kokoma mokonzi mais oyo akomi mokonzi na condition wana akoki pe kosala lokola moto oyo asalaki kelasi ye atangi te mais azwi bonya ya kosala kelasi po bato mosusu batanga ye abimi na nzela ya démocratie te mais abongisa pour que tokende na nzela ya démocratie. Deuxièmement, débat cour constitutionnel en dehors ya proclamation ou bien ya confirmation ya ba résultat mais cour constitutionnel oyebi kezali na mission ya kokanga président de la république zuzi na ye wana. Vous imaginez un seul instant d'abord comment vous pouvez m'expliquer les combats tout le monde a na Kabila yango tout le monde na Félix pour la nini FCC na kashi bakabona soki otali ba violation nyonso esalemaki bakabona kite babana ika kobongisa mais mokolo komaki na likambo ya cour constitutionnelle nde libala eyaki kopanzana parce que FCC a comprenaki ke eloko ya motuya nde yango ekei zuzi wana comment te donner Kaluba banome yesika akuti bazuzi bususu kuna ya kala oyo basali carrière ye aye ya sika metango ya maponomi ye nde kaka mutu fabi ma président. Or soki otali na bwanya azali moto oyo kota ya président soki otali pe na tango ya Kabila président ya cour constitutionnelle abimaki te na banzuzi oyo mususu wana 6 abimaki kaka na kota ya président de la république. Bon, comment vous pouvez expliquer que moto oyo abimi na kota président de la république akei kuna mécanisme nini ekosala kaka moto oyo aza na kota ya président de la république banzuzi mususu wana bakoko ba président te kaka oyo wana et puis moto wana vous pouvez vous imaginer un seul instant que azali capable ya kokende kokanga to kosambisa moto atie na ngwende. Non, c'est pourquoi nous voulons les réformes. La réforme est pour permettre de résoudre le problème d'une manière durable. Non pas pour des individus, mais pour tout un système de gouvernance. Awa ba débat tout ça au sala, lelo parce que bango baza ko soutenir Félix, baza ko soutenir IDPS, pour baza moment ba poste ya misala. Mais IDPS ko le kandenge FTC eleki. J'imagine musu se koya. Ma ponomi ya malamu elingi koloba teke lamuka e gagner. Ma ponomi ya malamu elingi koloba ete oyo alongi yewana nde merci Focus Kupelemena. Alors dîner de ça ba message et monsieur Sili Ibouya je te reçois la parole après on passe à 30 secondes pour la conclusion. Ibouya faut que ça clair la nous chercher le dialogue pour nous besoin de maboko de ciment bon ça la clair Ibouya de résoudre au moins pas une de Focus sur la réforme yo za candidate so yo ni mazuru ba voix na yo
bayi bayango bureau de vote wana ba vraiment pour le mabe ba afficher te mutu moi c'est programmé la place numéro ba voir les kai. Tu vas accepter ça? Auquel la cour constitutionnellement mutu a pesi mutu na place na yo. Yo zangisi, tu vas accepter ça? Ça s'est passé. Ça va pas respecter la volonté du peuple. Il y a un premier toujours la première crise de la légitimité. On a des élections qui ne reflètent jamais la position, la volonté du souverain primaire qui est le peuple. Il y a un depuis 2006. Depuis qu'Allah, tu en auras toujours. Erreur matérielle. Bien, notre réforme dans le Parlement. Mais qui sait qu'il a une majorité factice qu'il contrôle. Il voudra des choses taillées sur mesure. Le mlor là y est parce que tu sais qu'il y a comme Chaloua pour continuer à pouvoir nailler. Il voudra des choses taillées sur mesure. Et on te dit un consensus, pas pour un glissement. Consensus on est que tout. Na même pire qu'il y a Bitumba. On a gagné, tu respecter volonté pour choix et peuple. Ouais, il va toi les tâches techniques. Nous on a le Belingawa, la Mouka veut un glissement. Mais ceux qui toquent dans l'élection, glissement et de renforcer la position il y a Mouzi tout la faillite. Moi bien voté. Les méfis. Mais politique, il y a moi, si vous êtes dans politique, beaucoup de bon, il y a la narration politique. Bon, il y a la diamono, on va communiquer, on va venir à Katia. Bon, il y a la politique. Ceux qui toquent dans le minute, parce que si il faut avoir un dialogue, c'est fallu les musiques, il faut pas crédibiliser en haut. Mais bon, il y a un bango en haut. Le délégué tout Bayambaka comme international. Récemment, Peterson a yakiao. Minimiser tout le monde. Balobi, on veut des élections qui doivent être anticipées par des réformes. Et des élections, des réformes, eux, comme on a glismaté. Si ça a été clair. Et avant 2023. Donc, ceux qui toquent dans Makambo, Tokomi 2023, sans élection, cette position va renforcer la Mouka. La Mouka, il y a Mouzi, on a failli. Alors, moi, je ne vois pas une position renforcée, Mouzi, on a failli, la carte opinion, bah, qu'il y a des choses pour prêter les flancs à un dialogue. Non! De Rosoulou. Et ça, le Kouta. Bon, bah, des élections. Donc, c'est pour te dire que la Mouka, Mouzi, on a vraiment pour ça dialogue. Bah, on peut ça, poster. On m'a dit que nous avons comme là qui bango. Boya, qui a besoin de combat délégué. Donc, qui n'a combat délégué, moi, ça comme la Mouka. Quand on est en train de répondre hier, avant de nous déléguer, on a consensus, tout discuter. Tout part par un consensus. Donc, ça va commander des postes été, les bons combats, combat à libération, la peuple, qui passe évidemment par des élections. Donc, dit que la Mouka, il y a dialogue. Et ça nous coûte parce que position Wana de Kozulu, oui, position à dire de glissement. Et puis de Kozulu, ça sera un grand échec. Si tu as eu des pèses, Wana de Kodanga Jula Koma, de Kodanga Patia Koma. Ce qui est des pèses, a même pas comme le moment de l'élection en 2023, ça sera un grand échec pour l'UDPS. Un échec patent et cousin. Pourquoi? Parce que l'UDPS qui a mis pour nous des élections, qui soit un processus irréversible, ne peut jamais que Balinga, que 2023 est comme un rendez-vous manqué pour les Congolais. Ça sera un échec patent et cousin pour l'UDPS. Merci. Il fait l'élection. Donc, dire que la Mouka limite l'élection de Revue. Tout calculer schéma normal, propre, il a propre clair. Merci. L'élection exacte en 2023. Fallu Mouzito. Cette position est comme Matisse Makassi. Et c'est là où tu es. Merci. Parce que techniquement, rien n'est clair, rien n'est total. Nous aurons des élections de communication. Comme Bazana Mandama a justifié, ils veulent un dialogue avec Mouzito et Fayoul Mabalobi. Merci. Mais sous nous, nous pouvons battre musulmans dans Séni. Mais tout le monde côté Youssouf, il y a Islam, a dirigé au lieu de Cholé, Wana Bomabiso, en 2023, Tony était. Youssouf, on a. Il y a musulmans, ouais. Ah. Mais pour nous, toujours le baloba pour les caméras présents à Séni, docteur Mukwega Zawana, quelqu'un de la crédibilité. Voilà. C'est une bonne chose. Voilà. Négozulu Moutou Oyo, Yakikwit. D'idée de chance, où est Wapi. Azol Makamazo maîtrisé. Comment on a un décochil? Azol Bakapoba Tchaïka. Nini, Anobi Kamwa Morga Yakikwit. Ezali Moutou Atoma Yamoud Olivier Kamitatu.
courant des problèmes à tout Olivier Kamitatu. Voilà, babi tout Olivier Kamitatu. Ndeko Zulu, si a batia abechole, abimisa faïli déjà na moto, avant comme en réalité, to kutia yete, présent à Seni à tout, oh, et ça l'année le pasteur sérieux du moment, Dodo Kamba. Voilà mon toit IDPS. Bonjour Ndeko Zulu. Ah, il y a pas de message, hein, ma donne ma ligue, ma casse. Ndeko Zulu, ozomona na nami sur que Félix a en 2023 pour éviter que bêta ma pété. Il y a ma zone qui a sala ba manœuvre dilatoire, mais abana na été traité à 820 jours. Ndeko Zulu to boyi na biso ba politicien o ya lokuta pe ya pamba ba poussa na pemena faïli na biso. Balingaki kokota na union sacrée alors bafanda kuna tina suka pardon c'est ça bakoya ko memelaye poison na Faden House to boyi na mafana biso le seul politicien sérieux et crédible o tozanae on a dit sepeli mais ça crédible Ndeko Zulu iso bana la mouve to sengi na mafa akeba ba tumuso o bazo poussa na pemeni na ye bazo na ba idée ni pe poussa na ba mozamini azala prudent na ba espion o bazo poussa na pemeni na ye surtout Délice Sanga wana eza pio ya fachi mafa zala prudent. Voilà ma question tellement belle bon to répondre hein. Tout le monde sacré dirigeant solo na mboka akoki kotika te ba minéraux kende kosa le madibanda na Rwanda ba machine wana tokoki kosomba yango na RDCT frontière entre liberté na anarchie eza respect à loi soki toyebi pe totosi yango ba niveau nisonde mboka eko bonga. Voilà yebisa muntu oyo azobeta tolo sur bandundu ye wana Gilles Mike Zoye comprend. Kuna nzala ezate nyose komi malamu tina mboka na ye oyo atangi. Bonjour liga to pesa Fati merci pour na temps ya Kabila. Bozalaki ko sala ba débat ya boye na ba plateau T critique sur le pouvoir en place. C'est faux et archi faux. Messieurs, oui l'histoire te ya kono. Yebisa bato de presse ba yebisa biso ba mobilier déjà combien pour l'organisation ya non ma matériel déjà combien côté pour l'organisation élection 2023 na banzi focus à autour bango tout à l'heure Ndeko Zulu et un député moko te akoki kokoti sa loi sur ba loi été ah voilà yebisa fiston ye Mike gros plan yebisa fiston ayoka soni po oyo azoloba eza bangonde basala yango pendant 18 ans bazwa saigné en otage. Bonjour Ndeko Zulu, il y a des bonsoirs, félicitations pour l'émission. Il y a un monde des autres, ça biso ba info à solo kasibo le belaka, il y a biak. Bambo on a biso to rejoint yango liso sous pour bouche autorisée à peupler les alarayo. Pour le bayango semaine prochaine. Bonjour les gars. Et telemaka et tellement mon kimobimba, je confirme kasibo le belapé le caméra ministère ya urbanisme et habitat tozo koti sambo ngebele kastozo zwa tozo zwa ba primté. Paul Sampou aza proche de presse. Akoyi ko la présence sanité et za pour tricheries à la ciel ouvert. Bonjour les gars, débat le qui toko ba invité poser tout ça na posé un numéro ya focus na adresse lié ya école. Focus na bani na 30 secondes la conclusion, on fait s'appeler numéro 30 secondes conclusion pour na sujet là. Le numéro est ali 081 055 055 2 ezali numéro ya WhatsApp na préféré mingi bato bakoma na WhatsApp komi kombo na yo et puis to kobenga na sima. Conclusion 20 secondes ezali simple. Il faut nécessairement to sala makambo malamu pour que to soit résultat oyo élection ba organiser la kiango. Les élections ont une finalité, c'est amener la paix sociale et le développement dans un État. Mais ce que tali biloko wana mi balé et pas na biso ezalaka absent après les élections. Paix sociale ezalaka te, to koma na ba fistre mingi, to koma na ba rébellion mingi, to koma na ba désordre mingi. Développement tout lo baté, pourquoi? Parce que batu otoponaka et belé bazalaka ba o ba longo banité po baya ko pesa biso boanya o esengaka ntombwa baya ekolo. Merci. C'est pourquoi ngana za ko conseiller. Oui. Par exemple na ka o kaka ya ouverture dialogue au bazako lobaïza dialogue ya format à partage de pouvoir té. Ici il est question à partir de la commission oyo ezali institutionnelle basa la ouverture ba benga ba imboka parce que société civile pe azali na tendance na ya ba réforme
est-ce que société civile azali na ba représentant na kati hémicycle bazali te bon siko ba réforme na ye et ko tenir compte na kati ba réforme o institution ekobimisa donc à partir ya commission ne efungula ba porte et benga bato wana bakota na ndenge ya commission bapesa ba idée na bango et puis loi ekoma débat et puis ba côté 30 secondes pour na sujet là. Et na sepeli mingi na sujet lelo kasi na kosenga na bandeko ya ba confession religieuse wana. En tout cas, ata bato ya UDPS ba bengi bino ba sommet bino ata ba service na bango renseignement ba bengi bino ata ba menacer bino ndenge nini. Bo CDT, bo voter moto ya malamu, bo zo bato ya malamu bo placer bango na bureau ya CENI. Et puis eloko mosusu ya like na kosenga penza na ba congolais, to ba bongo na kosambela makasi parce que au moni pouvoir o banda yeye d'abord corona et makasi na kata mboka na biso bango ndé régime ndé mtie na corona na mboka na biso et puis des deux parce que comme makasi ya kosakana te ba ko souffrir na ndenga kosakana te donc réalité mbongo emona na kate mbongo kaka bato na ya régime o ya union sacrée bango kaka ndé bango ba ko tonga ka bandaku ba ko lia malamu mais pourquoi ba ina souci ya peuple te bon ça atteint souci ya peuple ta muki bande ko ngai parce que souffrance o bande ko na suba ko mona iko ça passe mingi et puis le sambo la ngai ali que biso bato ya FCC tozongela pouvoir. Merci. Parce que 2023. Bato ya UDPS, tout le monde va gérer ma makasi na ndenge moko boyo. En tout cas la 2023, bobanga te tozongela la pouvoir na biso. Tozongela la pouvoir. Peuple a voté moto candidat FCC parce que ce qui ne peut pas faire crédit à postuler, à comprendre que le peuple a l'ingéniosité et puis le peuple a possible la gestion na ya. Merci. Voilà. Gilles, 30 secondes, conclusion pour notre sujet lelo. Merci ndeko Zulu na banze te na tondi bandeko yo ba komi ba message na banze te na zaki candidat député national je maîtrise le grand Bandundu na yebi komato nyokamaki na yebi pasi oyo ezali kuna na zalaki partisan ya tango batinda ki ba commissaire na siège ki na ba continuation ba ministre nyonso grand Bandundu enfin que batinda ba yeba ko kende ko kamba monsieur prenez parce que yo zana kishasa mais biso tozonga kuna pona kotala ba iboko na biso pona CENI to sengete ba pona ba animateur tozali pour CENI ya malamu enfin que maponomi na 2023 mwana mboka Félix na union sacrée tozali kozela parce que biso kutu nde tozali kozela que CENI est comme en place enfin que déjà bango ba pesa programme na bango pasenga budget enfin que Merci beaucoup. Naebi que 2023, vouloir ou pas, il y aura les élections. Mais Ngaï Pati Malanga, Semba Congolais, la ligne d'abord, tous les canaris recensement, l'identification. Avant l'élection. Avant l'élection, ça les parce que tout un problème très sérieux. Mbok Ezali beaucoup plus habité na ba infiltré ba nationalité douteuse au FCC a elibiso ko banda afdel PPRD ba toni sel biso ba infiltré na ba kati ya ba institution nyoso mboka yango toza ko vivre station to ko lekana yango ki moyibi na kanyaka lokoso makambo mabe ba bomi mboka en tout et surtout mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akuti mboka na libulu azako bunda ko bimisa yango akomi siko ko luka ko sala fondation bozana eloko te ya ko bande ko FCC botala na miso parce que toza ko ela bino o ba bengi pédagogie pour comprendre on a pratique ndeko Yves Bouya lokola besoin a besoin il y a réforme pour poser à mon niveau à l'Assemblée nationale besoin ba député na bino biso toza déjà la pouvoir aller en place pour même la biso réforme par rapport à nini aussi longtemps qu'il y a un pouvoir qui existe ceux qui pouvoir les aller quitter c'est bon pendant que va procéder pour le bien le quoi pouvoir ça peut exister bon tika c'est lui qui veut le dialogue mais c'est pas encore le moment parce que ndeko ko tengela makamba coronavirus a éviter que mon mboka Félix Antoine Tshisekedi mutasisa ebola na mboka oyo oza koyeba yango te merci okangela bino ministre na bino ya santé comment est nani olilunga asala nini merci kanyaka bato na kanyaka merci bino te botika mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi il est déjà le reste pour rassurer ba Congo merci kobunga merci naza ko rassurer il y a na monde entier jamais que tu vas faire CENI moko parfait merci mais biso na Congo to akobunda malembe bayoki to za senya molembe to sili samo et pas ya l'homme de toilettage technique 30 secondes il faut respecter pour na communiquer ba ligne ba élection té omoni a dévoilé non au moni na 20 secondes la prophète
mais il laboratoire na bango balingi élection te moi biso mon na yao balingi élection te bilan chaotique bana raison pour ça ba congolais te moi na balingi élection te yo ki recensement bazo banga recensement comme recensement et loko ba ko na 2015 sous Kabila na IDPS en avant-plan ba bola recensement ba chabwa recensement ba ngo zongi sangwa botika makambo ndeko botika ivresse ale botika tapis rouge mutala Congo botika la tapis rouge mpunga Kabila moyibi apia Congo aiba bonga Congo pona abosa Congo bile pe ko to botika yango. Merci. Pona makambo ya la tanga ba ko makambo ya c'est ça na la muka. Je pense que directeur à la muka va se prononcer dans les jours à venir parce que na ko lo makambo so awate basé en discussion, c'est des leaders politiques bah dit que basé en adhésion populaire la muka ils appellent identité à peuple. Mais je pense que jouer Zali Koya, des leaders à la Mouka, l'ancien premier ministre Adolphe Mozit, on a le président Martin Fayou, orientation claire, définie, précise, basée dans le laboratoire. Je pense que le peuple qu'on décrit Maramébélé, mais dans le stade de Zali, je pense que toujours la décision ils ont pris à niveau directeur à la Mouka. Et à la suite de cela, tu veux comment est-ce que tu cheminer. On refuse tout débat, tout commentaire. C'est ça, là, je pense que répondre à l'appel à Loucha, mais c'est ce qu'on mûrit la discussion. Il ne faut pas rappeler le peuple lingue et le peuple et lobby. Parce que à niveau ils allaient choix à peuple. Le peuple s'est exprimé en 2018 via Martin Fayou dans la Mouka parce que attend choix à Martin. Et puis les leaders à la mort rappelle peuple. Les jours où Zali Koya, ils vont communiquer et les orientations seront données. Yves Boubouya, l'homme de toilettage technique, merci. Merci Ndekozulu. Pati Malana, merci. Merci Focas Koukelemena. Je crois que Didier Deschamps a noté, va jouer, va exceller dans ma porte Sénabango. Yemoga Ebi classement et Salema. Fils Omana, merci. Merci. On peut s'appeler Raïs Mote depuis Kingakat. Oui, en tout cas, tu repères ça. Chef Nafiso, Joseph Kabila Mote, parce que maman va fêter anniversaire dans le 29. N'a profité, n'a souhaité maman. Joyeux anniversaire maman, Nzambe a pambola yo, a bati la yo, continue comme ça les sabbats. Non, il y a ça Raïs, maman lui fait un appel bango Mote. Merci. Merci Jiré, merci de vous embarrassement. Alors, merci de vous de la Hollande, le meilleur championnat du monde. Tu as vu Bernabé au Parc de Prince, tu as vu Camp Nou, Kassi, et tu as vu ça Mote Mingi, na couple Sylvain Malanda, na Faïda Malanda depuis Bangal. Basolanda Bissonabana na Bango, Junior, na Roi David. Sylvain Malanda na Mosi na Faïda Malanda, Basolanda Bisso depuis Bandalungwa. Place na Falon Binam, moi na Jano Binam pour na Sali Weekend. Rediffusion émission le lobby dimanche 9h50. Ganabino rendez-vous lundi prochain. Bobo Sanate, je suis en Bitilix mode. Bon tigala malam.